Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Oh, bien-aimé, tu suis ma vidéo moko somo. Bien-aimé, somo na posé à kolela. Bien-aimé, ba makambo oyo e banda nango kala na l'église na bango bâtiment. Bien-aimé, si konde komo bima na poasa po batu bakomi kofungwama lelo. E komi ko bima na poasa po batu bakomi kofungwama. Yango tongo bazo kosa batu bazo filmer bango. Après batu babouake libiso yango. Babouaki na ba réseaux sociaux. Quelle grâce! Yango tozo ko bimisa bango na poasa. Bien aimé bomonika photo. Photo ya Kondoko. Bobi Kondoko. Kondoko. Batwa sima. Bien aimé. Ba faux serviteur de Dieu. Tozo image. Ba fausse prophétie. Asa ko kosa bana nzambe. Un faux prophète. Yango bien aimé dans le Seigneur. Avant to sambela, avant to passo la makomi, bote un vidéo ya yemoro charlatan oyo, bien aimé après to zonga, au nom de Jésus-Christ. Papa Pompon, est-ce que je peux t'aider à retrouver cet argent? Oui, aidez-moi, bébé. Papa, benga la WhatsApp vidéo, n'a même en place mbonza. Appelle-moi sur WhatsApp vidéo, je te montre là où l'argent se trouve. Est-ce qu'il est sur WhatsApp? Il n'est pas sur WhatsApp. Ok, c'est pas grave. Mes yeux vont le guider. Papa Pompon, promets-moi que tu ne vas rien faire de mal après ce que je vais te dire. Effectivement, papa. Est-ce que vous promettre je suis serviteur de Dieu. Si tu acceptes que je suis un serviteur de Dieu, ne fais rien de mal après que je t'ai dit cela. Papa Pompon, écoute-moi bien. La cuisine. Va dans la cuisine. Ok, au moni bassin bleu, place potière à farine. Tu vois là où vous mettez la farine, le bassin bleu. Au moni ango. Tu l'as vu? Pembeni. Ezana. Près du bassin, il y a. Ezana soutien-gorge moko net ya rose boy. Ezana kati eloko ya mwindu, on dirait sachet. Il y a un soutien-gorge. L'argent est dedans. Ouvre bien le soutien-gorge, regarde dedans. Regarde dans le sachet. Il y a un soutien-gorge rose. Tu as vu l'argent? Est-ce que mon imbongo? As-tu vu l'argent? Est-ce que mon imbongo? Est-ce que vous avez vu l'argent? Fungola. Ouvre bien, ouvre. Quel est professeur? Professeur, il a dit. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus. Yo etikali yo beta mama kofi. Yo etikali yo beta maba coup de tête. Soki okebi toko zuwa na manzaka o. Soki okebi tata mino toko swayo. Ozoko sabana nzambe. Ozoko sabandeko na biso yo. Ozoko sabana nzambe. Ozoko sabandeko na biso ye. Yawe kota makambo yo. Yo etikali yo beta mama kofi. Yo etikali yo beta maba coup de tête. Soki okebi toko zuwa na manzaka o. Soki okebi tata mino toko swa yo. Ozoko sabana nzambe ye.
Ozoko sabande kona biso yo. Ozoko sabana nzambe. Ozoko sabande kona biso yo. Yawe kota makambo yo. Bien aimé yawa kota makambo yo. Bien aimé, avant de continuer, avant de sambela, total la lisusu, bien aimé, total la sœur moko, arrive à zene muto masumu. Mais yoka sko muto masumu, zote ya muto, soit disant dans le Saint-Esprit. Yoka nenge sero message à pesi tata oyo, au nom de Jésus-Christ. Atanga mosumuki, na koki ko distingue ke makambo to sala wane za makambo lukuta. Kende ni surtout tozo beta misu na yo wana isaka ndeti ngasho na ngina zwa mbonga mutu nde na salaka. Kende na nini yo na bassin noir. Fongola soutien gorge ya rose mbongo ya la kati papa. Ataba kwalaka. Yo oza oyebo kwala te, seke fo ya pa atapa na nganga na peso cour. Oyebo kwala te oui. Parce que même dans mes pèses les prophéties na yo, ozo pèse ngo bien te donc malamoko mutu faut comprendre que makamozolo ba eza lukuta. Obengama vraiment. Pas ça. Oza sûr que église na yo ko mema bana nzambe na lola. Oza sûr que yo bampate na wana kambaka wana. Soki lelo ye soye, bampate na o ba ko mata na lola. Oza sûr. Bien aimé boyo qui sert wana. Après ça qui sous deuxième conseil. Tout l'andango après tout zonga tout passe la makomi au nom de Jésus-Christ. Yo ke loko na ngneb sa yo. Ban pate o bazan kati église na yo. Bana posa prophétie. Bana posa parole ya tangu na suka. To ana poso peksa biso ekobo pasteur. To ana poso yebisa biso Yesu kala mingi tazo zonga. To ana poso yebisa biso mibali ya bato eza lisumu. To ana poso yebisa biso to tika ko inana. Te biso amour des prochains. Te biso temps de la fin. Muko na suka tango Yesu ko yeko za ndenge nini. Te biso ndenge enlèvement ko salama. Te biso to bongo la mitema. Te biso bato bazana ba conflit na famille na bango to yokana. Te biso lakisa biso ndenge nini mwana nzamba ko luka mbongo mwana nzamba ko pasaka temps na ye na kati église te. Te biso makambo o eza makambo ya suka. Parce que tozo chité déjà vers la fin. Toza na droit ko yeba te kende na ndaku na bino cantine ezana na soutien rose. Fongola na soutien rose okuta mbongo na ona kati. Personne a besoin ya komona mbongo na kati ya soutien moko boye l'homme de Dieu. S'il vous plaît. Plein ozo sala bato wana bazana posa sali. Bato wana bazo landa yo parce que bazana posa ba yo ke loro moko boye ya malamu oyo ko te pa na yo. Et puis tozo respecto tozo tcho na place dans lokola ministre de Dieu. Pasteur. Prophétie non ya hôtel ozana tache noire eza ya lukuta. Eza ba prophétie ya lukuta. Tala na kati ndaku na yo na cantine soki ya nini fongola na soutien gorge ya rose omoni ngonde nini bien aimé dans le Seigneur libota na nzambe bato yesu akufela bandeko ya biso bien aimé nzambe ya pambola bino bisika no sobino bozwami au nom de Jésus-Christ. Voilà bien aimé dans le Seigneur ozan adresse ya bien aimé awa na pembe, vérité de very, révélation de rêve uniquement pour na bateau yesu akufela. Bien aimé soki yesu akufela yote, oh bien aimé ozala perdu, ozala maboko ya bateau yo, bako balola lokola ballon, bako sakano lokola mwana popi, bako sakano bako boko na mabele lokola mwana bitendi, nzoka yesu asakufela yo, yesu aswa nyoso ne kulusu. Oh bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu te demande, c'est la repentance. Que veut dire la repentance? Le retour vers Dieu, l'abandon du péché. Ndekunangai, mingi boza na maboka bana na satana, mingi boza ya kubunga, bakoma ko bima na bino, bakoma ko kosa bino, bakoma ko lia bino bambongo, baina ba prophétie à lukuta, eza pasi. Yango bien aimé le Seigneur. Oh bien aimé na moni na bondela, yango te to passo la makomi au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Papa merci.
merci ndongo telemisa biso papa na but moko kaka bana na yo o bazaya kobunga o bakangabi na maboko bana na satana papa bayoka son de la trompette babima na maboko na bango oyebisaki biso ngo déjà na Matthieu 24 olobaki ba faux prophète bakoya bako séduire bato belé papa o zambe bato belé baza séduit papa bato belé bakosami bato belé balexaka batana l'église bâtiment oyo ko ne ko kombolaka yango ko pesaka bambongo bakoma baumbu oh bien me komemelaka bato wana ba bible komemelaka bango ba valise bakoma baumbu papa bato Yesu akufela yango zo tinda biso nzambe bana no bayoka son de la trompette yango na ba Afrique papa ba boma ba étude po bato bazala ba illettré bato bazala makanisa mulaite ba ko revendiquer ba droite ba politicien miyibi basangana na ba musicien po ba mise ba bima ba mema bato na distraction basangana ba faux passer po ba faux passer ba endormir bano ya yo mais ozo telemisa biso papa bano bayoka son de la trompette ndongo loba qui sortait du milieu d'eux bakabona na bato nzambe po ba bikse milimo na bango message nzambe et ça la musala na bomo ya bana na yo que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen. Ah, bien aimé osana adresse ya bien awa pembe na pembe bien aimé na le Seigneur la bien aimé nzambe na bon nzambe na ye andimi ko kita na mokili alati nzoto ya moto ba bete ba sete makile tangi ekoti ya nzube likonga na mopanzi po yobikisama nani ya komisio muumbu okoma muumbu fana kuiti ya bato pamba ya bana satana bien aimé dans le Seigneur. Ah, osana bala ba Yesu simplement c'est quoi le Père a envoyé ton frère. Alléluia, pour fungula yo. Que Dieu te bénisse. Landa message yo au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Joël Tatou. Konoko, serviteur du diable. Botelaka mundelo kangia akatia. Mwana biru biso to salaka na mokili. Mwana nzambe. Oh nzambe lobaki beaucoup mona différence. Na bao yanga, na bao yangate. Mais botala batoyo. Bien-aimé et puis aza sataniste. Botela photo. Botela maboko na nenga tiango. Maboko na ba joueur so ba marquer but, ba tiaka maboko wana. Bazola sa ba corne. Bazola sa ba corne. Mais ba mise belé ba photo ba kangaka, ba tiaka ba misapio. Bien aimé ba corne. Oh bazana ba modèle belé ko tia misabimi balé bongo. Ba so ba tiaka na misapi loboko moko ba tia misabimi balé, yimba so ba tiaka maboko mi ba nenga ti wana. Bien aimé fils du diable, bien aimé. Oso kosa bananzam. Batu nzamba pesa permission to banda ko beta bango. Baza batu pamba bien mais pourquoi bobanga batu? Pourquoi so banga mona na satana? Yango Pierre kataka moko litoi na kanda kaka. Zali tueki. Bazo kosa bino. Baza ebele bien aimé na ba réseaux sociaux ba koti. Misu ba landela ka biso nde baza bandeko na biso. Mais kala ye bien za biso te. Misu baza na ko ba kombata ka biso. Mais to kipaka bango te pose, ils sont du diable. Bazo côté là-bas musicien, bazo côté là-bas politicien, bazo côté là-bas faux pasteur, bazo détruire Congo. Congo plus beau pays. Richesse tonda. Mais ça n'a pas tout le monde s'encaparer nango. Ba faux politicien, na ba faux musicien, na ba faux pasteur. Bangonde baza ba millionnaire. Peuple, ba kolo mabele, ba pauvre. So bakoma bafana kuiti na bango bafinga kabiso poto denusaka bango pasi ebele bien aimé dans le Seigneur bomoni image ya Joël Tatou un faux serviteur de Dieu fils du diable voilà na ba prophétie ya lokuta bien aimé ba prophétie oyo tomoni pe denile sa dénoncer mais nzoka denile si bango mutu babanda ba makambo bien aimé ezana sœur moko benganga Bakosa Denilesi à l'époque Denilesi bato kini na tango na bayebi ovandi na TV ale Simba TV Melamai Salaboye ba ser wana ba benga ina mobali na ye yazaki na TV ba bengi mase wana bengi plutôt lobike papa mobali nanga zo mona na nzoka vena mobali na ye abani bala moko mobali na yo nazo mona ye na bango bavandi bazo yoka ye babenganga babi papa donc to sakana na ye faux serviteur de Dieu
Na mutu mo pas témoigner à Denis Lesu na salaka campagne moko boye a kosa mutu be zala salento ubuka na makolo na kotambusa yo na suka na kopesa mbo na suka pesa ke mbote tipo na bimisa mobulu. Ali mama ko bazo tatu bazo sala yango wana. Bien aimé, boketa na ser wana ndenga lobaza ne mu Christ te, mais boka conseil a pesi. Batu baye bayoka, bien aimé, la parole de Dieu. Batu baye bayoka, l'enlèvement est kozala ndenge nini. Batu baye bayeba, Yesu Christ kozonga ndenge nini. Batu balingi ba abandonner mabe. Mais yoka ba prophétie à lukuta. On a autant un verset liboso bien aimé. Dans Jérémie chapitre 23 verset 16. Jérémie chapitre 23 verset 16. Bien aimé, kabwana na batoyo. Bien aimé, je vais prendre mes lunettes et je vais essuyer mes lunettes pour ne tanga malam. Na bolo bananzambe jour wana. Ah frère, je fais tanga bien te noka version na mabe. Je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Bien aimé, tous en Jérémie chapitre 23, verset 16. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ozoyoka. Je répète ce verset. Jérémie chapitre 23, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Oh, Dieu n'envoie pas des pères spirituels. Dieu envoie tout simplement des messagers. Pourquoi? Pour ainsi dit l'Éternel. Je vais tatou kondoko. Moutoua sima. Païen. Fils du diable. Bien aimé dans le Seigneur. Je vais tatou. Boki ba prophétie à l'okuta. Na moutoua yemoko. Na moutoua simbi téléphone. Oh, papa tozuni. Nzamba pesi biso numéro na yo. Ah. Et puis boka voya moutoua na. Pour moi, ça ba comédie. Papa. Attends. Ndino yebek bien-aimé, yobum simbongo, babengo na pelle moko to yebete ba kobenga. Mbal mozo lo bape. O yebete ba to babengi yote. Onza ba pesi so numéro. Yoke moko. La moni, la soutien. Bozo mona teke ça ba comédie. Et ça ba comédie. Oh, ndeko na ngai. Et puis okana interprète wana. Muto lo bana lingala. Faux prophète azote na lingala. Bon, ils ont interprété en français pour Nanya Yoka. Tout ça pour passer le temps, pour séduire. Ba maman ba tondi wana lingala na lingala. Et puis bino ba maman. Oh. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Ah, Nzambe, merci. Nous pensons maman Françoise a compris na batoyo. Botela ba maman bo tondi wana. Donc tu as des émotions, des émotions, des émotions. Mais bazo kosabino na émotions. Ba maman. Et pas la musique qui ba kosabino ba danseuse, ba serre belé, na ba Paris, na ba Bruxelles, na ba Suisse, na ba Londres, na partout, bobima na ba musicien. Mingi bozawana ba mise mususu ba tabino ba croix na ba nzoto na bino basi. Moto na Nzambe a solo la. Asoki ni na nzoto na yo. Mingi bobote na ba musicien. Est-ce que bote na mise to bote ki na satan ye moko? Ba sere belé ba kufa na ba sida ba bima na ba mission wana. Ndeni ba ontelo ba zakaka. Est-ce que bima vraiment na bango? C'est triste. Réveillez-vous. Oh. Bien-aimé, réveillez-vous. Réveillez-vous, bien-aimé. Tokotanga verset nsusu. Mais le yoka verset tokotanga. Yoka. Là, il y a 2 Jean. Là, il y a 2 Jean. Voilà. 2 Jean chapitre 9. 2 Jean chapitre 1. Verset 9 à 10. 2 Jean chapitre 1. Verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. C'est lui qui demeure dans cette doctrine à le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car c'est lui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Oyoki.
Babiso ki mutaza ko démérer na doctrine ya Christ te. Doctrine ya Christ. Bien-aimé, baptême do mutaki nango Jean-Baptiste. Badime banini mutaki nango ba temple mutaki nango zaki Moïse. Bien-aimé, nyonso zaki ba yaki ombre. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ça passe si ndenge bazo kosa bana nzambe. Et ça passe si bien-aimé bazo détruire ba foi ya bana nzambe. Bato baza ya nzambe te. Bokindi Bible awa. Et puis quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Mais nous avons la doctrine de Christ. Mais doctrine il y a Christ. Et non doctrine il y a Moïse. Et non doctrine il y a Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui n'a pas baptême d'eau. Moïse qui n'a pas dit mais temple makambo belé. Mais et puis nous souvent ils qui ombre. Ils qui ombre à Jésus-Christ. Jean-Baptiste Mouazoroba. Je ne suis pas la lumière, mais je suis venu rendre témoignage à la lumière. Ah, ça là qui lumière était. Oh, bien-aimé, Jésus a tout accompli à la croix. Accomplir l'oignonso, accomplir ma cambonionso. Pourquoi baso koso comme le quoi mon bébé? Yoga lo notanga, yoga verset pour na yo. Donc na Éphésiens, yoga verset oyo. Éphésiens chapitre 4, verset 14 à 15. Yoga verset oyo. Éphésiens chapitre 4, verset 14 à 15. Bien-aimés, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants. Nous ne serons plus des enfants flottants, bien-aimés, et emportés à tout vent des doctrines. Voilà. Tout ça sur le bébé, bien-aimé, tout ça a flotté à tout vent des doctrines. Moutoye botoke. Surtout bino ba maman pasteur mo abimi kuna na Londres bokumu benga. Moko abimi kuna na Paris bokumu benga. Moko abimi kuna na Tokomosi bokumu benga. Moko abimi kuna na Brazzaville bokumu benga. Ah! Yango frère tenga te yaki ndumba molimo. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Verset 15. Mais en professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est Jésus-Christ qui est le chef. C'est Jésus-Christ, il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Le chemin pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Mais la vérité de la parole, c'est Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas ton gourou. Ce n'est pas ces gens-là. Ils sont là pour détruire ta foi. Baye belé bazoko sayo. Baye ko lukambongo bazabana satana. Baye ko bebi saba vina bino. Je vais à toi présenter dans mon bali na une église de bâtiment. Un chanteur nigérien. Un païen plus. Bango tu vas présenter mes bali na bango. Yena mosne ba kabwana po yaza kondoko. Oh, ndekunangai. Pourquoi vous avez bateau? Ce sont des séducteurs. Ba Mathieu le Tunasi, tous ces gens-là, ba Mokuna, ba Motombo, ba Zabandoki. Ba Zabandoki. Bien aimé. Baza na mission ko baby sabino, baze belé na ba Bruxelles là, na ba Paris, n'en parle même pas. Na ba Londres au Dadi. Sia. Baza e belé. Mais pourquoi bazo ko sabino? Bazo baby saba vina bino. Bazo détruit ba foi na bino. Oh bandeko na ngai. Bolanda Yesu Kristo. Yesu nda kufaki po na bino. Botala ba prophétie ya lukuta, ya lukuta. Et puis bozo mona kisa lukuta mais bokangami na bango. Pourquoi bandeko na ngai? Pourquoi bokangami na bango? Oh nzamba sala bino grâce. Yoka verset autre otanga ya suka, na kena acte bien-aimé. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Na acte chapitre 2, yoka autre otanga wa. Bien-aimé. Acte chapitre 2, verset 17 à 18. Bien-aimé, je lis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, yoga verset haut. Dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours. Dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Hein? Nous savons pas que ce n'est pas mon limone. Na mutu nyoso. Même yozo la nangoza na molimo nzambe. Pourquoi bazo kosa yo? Hein? Vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Le vrai prophète de ta vie, c'est toi-même. Dis amen. Yo moko angana ko réussir, angana ko bala, angana ko bota. Mutabiso ki yo boy, e yo na moni yo bida musana ba kozo ta yo kosi na ko zongo na kombo na Jésus Christ. Na sera nos frères à Limia, ben c'est moi na ko bota man handicap. Alors dit jamais au nom de Jésus Christ, le moi est grand footballeur. Jordi, tonton te salue. Oh,
prophète ya vie nezana yomoko. Oko loba, babi la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Soso loka kufa, yomoko mi boma na monoko na yo. Soso loka lobiko, yomoko, bien aimé, na monoko na yo bénédiction koya. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos veillards auront des songes. Verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Sur mes serviteurs et sur mes servantes. Ola tarabloka ba pante poani anasa nzambe ela te no fisa la nzambe lo lengo no fisa la nzambe makamono se fisa la nzambe ba mono différent mon frère ba so mono différente ma sœur. Pourquoi? Parce que so sale la nzambe olingaka mobali na yo olingaka bana na yo olingaka mwasi na yo pamba to so sale la nzambe. C'est ça ko sale la nzambe. Oh bien-aimé, pourquoi ba zo kosa yo? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, na bonde la pona yo. Nzambe mutuno salandi message yo pambola ye. Papa, longole na maboka ba faux serviteur. O bakanga na maboka ba faux serviteur. Papa, délivrez bango. Délivrez bango ba bima na maboka ba lourd ravisseur. Sauve bano ya yo papa. Makila ma Jésus-Christ pète la bango zinga bango. Basa l'invisible à toute attaque de l'ennemi papa. Nous se kanga magina vina bango papa efungwa mana kombo na Jésus-Christ. Banguna na bango basa la ba marche pied na bango. Pambola bano ya yo o baza ko bela bikisa ba maladi na bango papa na kombo na Yesu Kristo ni ne zangi na mwana na yo papa oyebi mo ni de bongi na mwana na yo kokisa kolela ba kokisa ba pose bana na yo papa. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Tobina muke kombo na Yesu Kristo. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.